merci, chers téléspectateurs de partout, Botala Kabiso, Bana Kimpese, Bana ya Congo Central, Bana ya Lukala, Kulungongo, Matadi, Bino Baye Obozwami, Liboso, ya Betando, Ekena Bino, na Kolandaka, Lulaka Kitoko, Oyo, ya Wabino Mwana, Ndeko, Ntikolo, Koko, Kokololo, Trésor Kitemuku, Tuzawana, Nekala Laka Kibino ete, Tukozala Awa, Tukoya Awa, na Ngambola Kisasa, Pampa Titwa Kosala, émission, Otolaka Kibino, Longo, Onam Fumunkusu, Nzala Mpanda, Mobadisi ya Yambo, ya Lisanga ya Fuvamu, Oyo, Toluka mikolo mwa ebele, Tozwa etika silelo yonzambe, Apamboli biso pona kuzwaye, Tosala émission, kasi, ezalaki pona biso pasi, Tuakia wa lobby, Tala bapati sango, Zo Luka ye, Tala bapati sango, Biso lokola to uti, Mabele alipte, Baron Fubakotia, Fubaya Kasale biso la biso pamati, Congo Central, Balanda biso, Nantela ya mwana bango Trésor Kitemuku wana pona esengo ya kolakisa bino pona esengo ya koyamba mbala ya Yambo na emission nanga ya Mpiololo Mobadisi ya Yambo ya Lisanga ya Fuvamu Mfumu Nkusu Nzala Mpanda Dangola mbote na bino mbote mingi tekolo na biso Kitemuku Likabo. Okay. Elongo pe na bandeko balandi banso na bisika bozwami. Boni basali. Bokolongo no makasi na kati etumba. Boni ngomba. Mopepe ya lobiko ya bayindo. Soki bolobi lingomba ekomona na lokola mwa liboke lokola pe maboke mususu ezali. Oyo ezali mopepe ya lobiko ya bayindo. Boni mopepe ya lobiko ya bayindo. Eza kotambola malamu. Po bayindo baza kolamuka na babiteni biso. Okay. Mfumukusu na benga yo papa Nkusu de tuna benga ona. Benga biso Mfumukusu, benga biso nesongi ya nzila ekozala malamu mingi. Po pamba te mingi tango zobanda na papa eza lopoto. Benga biso nesongi ya nzila, benga biso Mfumukusu ekoleka malamu mingi. Pona ito benga Mfumukusu. Pona za mokonzi nazokoba musala ya Mfumu Kimbangu. Ok. Merci, chers téléspectateurs, pour nous rappeler que Toti Bongo Boyamba, Mobadisi ya Yambo, ya Lisanga ya Fuvamu, Mfumu Nkusu, ou nous en Lisanga ya Fuvamu te. Bobine bozo benga Fuvamu Lisanga. Fuvamu ezali bayindo bazonga nesika babungela. Mokobi musala ya Mfumu Kimbangu. Toti koyamba mokobi misala ya Mfumu Kimbangu. Petro yeba est-ce que mokobi misala nini o Mfumu Kimbangu atika salati o yazo kobanango petro la katika ya manaka na biso. Mfumu Nkusu ezali mbala ya biso yeba yo biso to kota na kati ya ndako na yo. Boyeba biso. No tueba bino mais osayi mo osayi pas balete. Ah tango lobaka na bakulutu vu po bazala ke bele. Kasi peut-être bozana na molimo mo pembeni ya ndeka ya botosi kaka na botosi vu bongo ndimi pete ete milimo eza pene na biso. Ok, merci. Mfumu Nkusu mbala ya Yambo boleka na manaka mabiso ya Mpiololo tokosenga na bino nano soki bokoki komilakisa na baye o bazali kona bien ke biso tolakisi bino Mfumu Nkusu azali ya wapi azali mwana ya nani pe lelo akomi Mfumu Nkusu. Mwana ya tata mokele akele likolo na se. Mfumu Nkusu mokobi musala ya Mfumu Kimbangu oya 1921 mobuko toko kama libwana tuku mibale na moko. Tango na yei na mokili toto ye na mokili wana nde toyeli epai ya tata ntango zamana na luvila mpasi tomba siambongo mutu muna Kongo. Donc mpasi si Kongo elongo na ya Nkusu Kiambu na luvila ntino nsaku nevunda. Dia vunda futula vunda kuvunda kungwayi batuma nkuniye masanki nkuni nzimbu masanlengi. Tozokoba musala ya Mfumu Kimbangu tokolikia tango bandeko balobaka lingomba ya Vuvamu ti etinda ya tata mokele Vuvamu vutuka vana mpambu vidila yo moyindo zonga nesika oyo obungelaki yango wana ezali te bayindo banso
balinga te bakovutuka bakozonga na boyindo na bango. Chasser le naturel, il revient au galop. Tomi présenté, tomi lakisi epai na bino, boyoka kabiso, biso wana, lokwa boza komona biso, na bitando na bino, bike na bandako. Fumukusu, ezali mbala ya mboto ya mabino, na manaka na biso, d'abord on a nos impression, bomona ondengeni. Bisika nyonso bayambaka biso tosepelaka makasi po bana na biso baza na posa to bandeko na biso baza na posa. Musalo bango bazo sala bakotisa pe eteni oyo biso tokoya kolimbolela bayindo mayeba yebaka te mayeba sengeli koyeba esalaka biso esengo makasi po ezali sango ya bayindo eye po na bayindo ya bakongo te ya bayindo oui OK po mokongo azali moyindo kasi moyindo aza mokongo te ya lelo azali na lukongo ya ebandeli. OK. Merci Tondi Bino Botondi bandeko balandi ya émission Piololo Trésor Kitemoko awa babi kuma Trésor Amonti donc abazana nekitemoko mawiti ça linga singo zongi singa ifutu lingai. OK. Merci donc etokoba mfumu ngusu lelo yo ozali ko kamba biso bayindo bo limbisa pardon en tout cas tukomesa na kaka bozali ko kamba biso bayindo baibele kasi penza misala yango mibadaki wapi kaka olali olamuki nomba na moko bali ko kamba biso tozaki pe na mutu moko ajeki loboko to mutu moko pe atindika kiyo bandeko oyo baza na kimpese lukala kulingo pe mukimo bimba nando bameka kososola mamuki matondo mingi etinda ya mutu abota makanango ngara bota maki epai ya tata na ngai na mama na ngai to nengwa na ngai moboti bayebisaka ngai kobotama na ngai bango bayambaki bandoto bango mibale na bomwana na ngai basalaka ngai mbiekolo ya moto bayembelaka ngai loyembo wana nazana na basanza mike kimona na sina senga tata ungeni ngango ya tata ungeni ngango bon wana bomwana na ngai nakolaki po etando eza na ngonga kasi nakokata na mokuse po ete natelema kobundela bayindo ntango ngonga ekokaki na 1981 to na mobuko tokokama libwana tuku mwambe na moko esika nazalaki kosala na kompani tanki tokendeki Mbanza-Ngungu na kontra mosala kuna na Mbanza-Ngungu tozalaki kovanda na lupango ya tata ndoyi na bino Kitemoko panga tata Kitemoko wana papa na biso papa na bino matondo zesengo mingi kasi papa tata ndoyi na bino OK matondo mingi lokola za tata na bino na ye misengo makasi omoni bisengo bakisami po sikoyo ete tozalaki na lopango ya tata Kitemoko oyo ya Mbanza-Ngungu oyo ezalaki na magasin pe ya Fernandez ezalaki wana na periode ya Pâques na leko ya Pâques tokendeki messe na mayema lekaki na messe epesaki ngai pasi na motema na bozongi na nga mpona nazonga na ndako nazongeli na nzela ya kasho to ya esika basambiselaki mokimbango ndenge naza kozonga na komi wana namoni liboso na ngai basoda minei wana boza bakretien nauti mese pa bakatolike nauti mese koloba te chrétien mpo bayindo bazalaka bakretien te bazalaka bakristianize eza religion nakutaki ya baboti na biso ntango sikoyo tozoleka tomoni mutu bazoya na ye alati kilote aza tolo polele bakangi ye bashene na maboko do shene elingami na kingo ye na maboko tina makolo me shene yango mpe mosusu ndambo etikali na se azokende obendaka makolo basoda minei pene na ye nazomona boye basoda minei mibale ngambo oyo
basimbi bamatrake bapolisier wana bango mpe baleki na bakilote na bikoti ya motane bikoti ya mbila na lolenge wana baza koya toza kotala bango bauti na loboko ya mwasi baleki biso ti ntango basali kokota toyoki mbala moko epai na biso mbongwana makambo siko touti komona ndako ezalaki nanu ya kitoko ya nyonso ya malamu kasi ntango kaka vision wana esili ndako ezongi ya kala to na ngonga nazomona makambo wana to tozomona yango boye tozomona yango mpena ndenge kaka tozomona mpe bino boye nsima toyoki kaka na kati na biso posa ya kosambela makasi nde tokendeki mbangu tozongi na ndako esika tozali kovanda wana tokoti na ndako esika tokende na chambre na biso tellement pression wana elekaki mingi tokoteli na couloir côté ya cuisine na magasin tomikoti esika na magasin tofukami mpo tobanda kosambela mbala moko loyembo eyeli biso ezaka loyembo ya bandeko mpe balongo opeve wiza ozosambela na nkombo ya yesu to na nkombo ya mambo oyo omonaki wana nasambeli kutu nanu te nafukami kaka loyembo wana ye opeve wiza omakanda opeve wiza ompeve wiza omakanda mabantu meti yaula ompeve wiza siko ntango nazoyemba bongo naza komona bayindo baza konyokwama na lolenge moko ya kosakana te ozala président ozala ministre ozala moto ya bongo na 1981 ngai nabotami na 58 otangi bambula bongo pasi wana ezonyokola motema na ngai makanisi na ngongana nazomona na bandi kolela ndenge naza kolela sika oyo baye bazalaki bapatron na biso bayoki ndenge na tata na bango mpo tozalaki na tata na bango na mama na bango bana donc bana nde bazalaki lokola bapatron na biso na mwasi na ye bongo tata na mama mpe bayaki wana sikoyo ntango bamoni nazolela lokola bayebaki te nauti mes baza komituna siko azolela nini masumu ayoki sango ya liwana Kinshasa eza ndenge nini nasilisi totaka nayembi naleli namoni bavision wana nyonso wana makambo nyonso namonaki ya bayindo ntango efe wana esili mpe na kati na ngai esili na telemi nake na chambre naséchange nake na douche esili nasokoli après nazongi naye na salon tovandi lokola ezalaki période ya Pâques batie filme ya Yesu ntango batie filme ya Yesu omoni nauti na bapasi ya kolela siko namoni susu ndenge bazonyokola Yesu na filme wana esalinga susu kolela siko bango batali seke makambo azolela yango bo balobani keya kokolela bamakambo oyo te deba ebandi nanu nga na bango na mwa lisolo wana me bazonyokola Yesu bon na filme bango balobi me bino makambo oyo etalaka bino te biso tovandi tolobi ekoki kotala mokili mobimba balobi te ekotala mokili mobimba te tosali na bango mwa discussion moke wana bon ntango sikoyo nakei kolala mopepe sikoyo ya maye wana eyei ebandeli na ngai ya bomoi na ngai ya pasi yango wana donc fonkusu tozala moke bref et balobaka tozala mokusi mpona mwa mituna mpe eza mwa ebele osangisa yango mera mokusi pasi ebandi nde esika mfumuki mbango sikoyo baye koyebisa biso bokoba mosala oyo biso toyelaki mpona kobundela bayindo nde nzela efungwamela wana ti na ndenge toye kotelema na ngongango ndeko moko amemi biso na lingomba esika bango bazala kosambela ezalaki armée de Christ mpona ndeko na biso azonga mokila molimo
yaki ntadi mwana ya noko na ngai kuna na armée de Christ bango bazobelela kaka kombo ya mfumu kimbangu mokolo na komaka ya liboso bisielo bazaka mi balobi tala koko na bino nzala mpanda ye oyo ayeli bino na ngonga oyo nde sika kombo ya nzala mpanda eyela ngai nga na botama nkusu kiambu na ngola nzala mpanda pona musala oyo armée de sali OK armée de Christ armée de sali non armée de Christ armée de Christ wana na véritable kombo nango makesa makimbangu OK o papa nganga azalaki mutu sima kokabwana na tata mateta. OK merci na banza bandiko balandi bandiko batali bozolanda biso bozoyoka biso fumukusu nzala mpanda na ngola otangi mainyoso wana kasi na yoki kombo ya mwanda nsemi ke na yoki kombo ya papa sunga ke po nakata masolo na yo mtoyo kapimo lisolo moko boyke yo ozalaka formé epa ya nkaka ni mwana nsemi osilisa misala te ya mwana ozaka na boyebi mukie wana selo bande balobaka et puis ba forma yo pe susu mukie obimaka epa ya papa papa sunga persona mais ibazonga mokila molimo uta kuna me oboya kabango me otangeli ngai awa ya kintadi kaka otangi ni nkaka mwana nsemi omoni ngai na kosepela mingi bato bazala na ezaleli ya koloba solo soki ndeko na biso ne mwanda nsemi aloba ngai natangela epai na ye nasilisa kelasi te yango boyebisaka mokie matondo na bundu dia Kongo moto alongwa kuna kaka moto moko omoni sikoyo alors soki ekole wana ya bundu dia Kongo eforma nango kaka moto moko wana fumunkusu c'est que j'ai école ya kotangela te omoni parce que école fait former bane belé mais ali kaka jalousie parce que na réalité ndeko na biso ne mwanda semi soki aza sincère akoloba malamu te nga na ye tokutana mba liboso na mama yemo nga nakendeki koluka bango nake koluka ne mwanda semi tokutani na mama yemo tosololi po biso tozalaki kobunda etumba ya lobiko ya bayindo si tobanda oya bakisa oya ipa na yo te likambo ezalaki nini toke koluka bango po tozosala bosangani ya kobanda bitumba ya bayindo po tosala bakampagne omoni ofutola bayindo tokutani na bango na 90 biso si tobanda deja bitumba na biso ya lobiko ya bayindo parce que nga tokutani na ne mwanda semi ndenge na lobi na mama yemo wana nga sima wana na mbulani oui tokutani na baona ba 90 89 90 nde tokutani na bango et soki bayebi tango tokutanaki nini oyo nga na loba na ye nini oyo nga pe na sala pona bango mais natikala kozala jamais membre ya bundu dia Congo jamais papa sunga ngoma na 1983 na armée du Christ papa sunga ti azozwa nomination biso fumukusu na papa nganga tozo nommé papa sunga makime tadi tozo nommé bango représentant provincial lerwana na Zaïre régional leki na ye tata balongana na secrétaire régional wana na armée du Christ na batata nzialo batata dikenga na mbanza ngungu donc moni na histoire photo lo baka solo bale Congo talo di lulika ko tlamfu papa sunga tozalaki na bango na armée du Christ tangu papa sunga na 1986 bakangi pekisi l'église na Congo central oyo ezangi personnalité juridique ekoki kosambela te armée du Christ azwi choc wana nde esali sikoyo ke bakotisi armée du Christ na 47e communauté Mambasa papa sunga comme pasteur ya paroisse mais na kati ya armée du Christ parce que armée du Christ akomaki lokola moi sous-entendu na bango baso continuer na provincial na 86 papa sunga alongwe na armée du Christ ake kokota na 61e communauté de Jésus Christ ya papa Mbaki Dinganga biso totikali na papa nganga
tant totikani bapapa nganga na 87 biso sikoyo toye kokabwana na bapapa nganga na baproblème moko ezalaki bo tobundela tobongisa mosala ya balongo mpo ekotaki mobulu mbilinga tokabwani bo biso toye kozwa bamenase epai ya papa nganga nde sikoyo na bandeko ya Kinshasa na ndambo bandeko bawutaki Lukala nde tokei ko rejoindre 61e communauté bolanda malamu po to lever équivoque tokei na 61e communauté tata Lukao na Mbanza kuna na Yolo bayebi histoire oyo malamu que 47e communauté basambelaki bango batata Lukao tango bakende kobikolisa makambo na bango kuna na Kokolo wana toza armée de Christ elongwe eke 47e communauté na quartier Twako sikoyo papa Sunga préféraki non bango bandeko ya Yolo nde bapesaka mabele na Lingomba nde papa Sunga préféraki sikoyo bakende kotonga kuna na Yolo batata mpimisi na bapapa demande bango baboyi balobi te histoire kuna musika histoire nazaki lero na secrétaire ya armée de Christ na direction secrétaire général na histoire nyonso vérité zobima omoni alors sikoyo lokola kowela nezalaki yango pe ezalaki même na base ya kolongola basunga na nini na armée de Christ kolongo na bango parce que kobenda na wana suwe ezalaki bolokola bozoka na te papa Sunga lokola bino boza régional do boza likolo botikala kaka régional bondima de paroisse ezala moko na Kokolo moko na Yolo papa Sunga lokola boyaki nde kolongo na bango yango wana ko elongolaki bango na armée de Christ oyo ebombamaki na kati ya 47e communauté tata Lukao nazotanga ekombo ayebi makambo wana malamu ingeta likambo te ayebi histoire wana nyonso malamu bakomi na 61e communauté tokomi pe biso 61e communauté lokola papa Sunga mutu akendei kokota na 61e communauté na canal ya pasteur Ingonde na Kwilungongo batata Mpaikulu nde na mwana oyo ngeta kombo na ye elongisi ye bo tata ingeta batata Mpaikulu bazalaki kozala kuna na nani na Kwilungongo nde sikoyo bango basololi na pasteur Ingonde papa Sunga kei asololi na pasteur Ingonde nde pasteur Ingonde ake kofera filier ye na 61e communauté ok sikoyo tokei na 61e communauté biso na Kinshasa papa Sunga na Lukala pasteur ya paroisse sikoyo biso lokola papa Sunga mutu asololaki lisolo mpo na esika oyo biso tobandaki kosangana na biso na Kinshasa mwa mindondo ezalaki wana bandeko bauta Lukala nde basololi na papa Sunga soki akoki kosolola na papa Mbaki Dinganga mpo biso na niveau ya Kinshasa tobanda kosanganela wana papa Sunga aza considéré po yende mutu andimamaki kokota na 61e communauté ok tobandi kosangana na 61e communauté mais biso baza kobenga biso kuna groupe ya Lukala biso ngai nesongi ya nzila wana bino bozofana na Lukala tinga na tikala kovanda na Lukala te na histoire nanga nakenda Lukala na banza une semaine mais koloba ke nazalaki habitant ya Lukala ok continue na omoni continue bino il faut tozala na ezaleli ya koloba solo mais pas Lukao waza wana bolobaka nanu solo na bato te tango toza na 61e communauté juste na nebandeli wana na kolikia ngai na nengwa toyaka programme ya losambo na Lukala toye programme ya losambo mais toye te po papa Sunga forme ngako neti akobandela neti nesika ni ok en tout cas na banza na Koba population est important ok
biso na Kinshasa ngai nesongi nzila nde nazosolola na bino na bandi kote ya bandeko na Kinshasa ke mfumu Kimbangu nde mobikisi na biso bino bato bobanda yango ngai bobenga bandeko ya DKB moni nga nde na vandi bonga nde na bandi papa Sunga zo sambela Yesu pokuna moni armée de Christ ezalaki eza lokola ndenge église kimbangiste kaka ezali donc baza kosalela Bible baza kotanga pe kombo ya Yesu mais priorité na molimo nde ezalaki mfumu Kimbangu moni ndenge ezalelaki nakati bino te biso basiri wana tofana lokala tozokenda bilanga na yolo babandaka mingi kosambela komba Yesu oui matondo alors sikoyo tango biso tobandi yango na Kinshasa bato bazaki na Kinshasa bakumbeli papa Sunga lisolo ke biso na Kinshasa mfumu kusu a changé biso makambo awa eye ndongo futa kividi ti tokobi bongo alors balongo baye kosala papa Sunga toye kosolola siri yango papa Sunga tuni molimo kuna na lokala bayebisaka ye o bayebisaki ye eye pe kotombeke na même période ne mwanda semi aye kobimisa buku moko le syllabis le saboteur de l'authenticité tango abimisaka buku wana ngai ezalaki occasion mpona koyebisa baninga ke omoni bino bato botiaka tembe lingomba moko lisusu ebimi kuna ezolobela makambo kaka ya bayindo wana biso tozali soki boke kotuna na 61e communauté bakoyebisa bino ke awa ezalaki mfumu kusu aye asimbi Bible boye ateyi bino abandi kotanga verset biblique mais tango akoya na ndimbola bopanzani bino nyonso po akoyebisa bino mfumu Kimbangu nde mobikisa bayindo soki sosoli yangwana pena bokanga soki bozolobela makambo ya mfumu Kimbangu okotaka tina kati parce que boyebaka pe moma bozaka pe na boyebi ya Bible moi to boyebi biso kutu toleki bato bayebi batangaka Bible wana na boyebi ya Bible bango bayebi Bible te alors omoni maye wana papa Sunga na mokila molimo sika azali soki baza sincère bakoya parce que na mokila molimo bakosaka te bakoloba ete ya solo mfumu kusu nda bandaki makambo wana na Kinshasa siko DKB kelami ndenge nini DKB kelami réunion esalema na ndako na ngai papa Sunga aye komona nga kuntu da kintu ya bandoenga nanu kintu ya bandoenga te yoka lisolo ngazi munazo betela bino lisolo te o bino lokwa so bozi yango boye boke ko vérifier pa ya bato parce que ndenge ne monde asemi alobaka nga na utaki pa na ye akosaka na lobi abeta solo ke tokutana na mama yemo sima na ngonde toke kokutana suna balabala nchemi numéro 8 bango bazalaki na masolo na bosangani soki alobi na uta kuna lakisa ngai numéro ya carte na ngai ezalaki ni natikala kozala membre kuna te na 94 abengisaka nga nakende kokota bundu dia Congo l'air sikoyo mindondo eyebiso na papa Sunga soki nazalaka membre na ya koloba nini zonga oui. Mais siko ndenge nini oya kokota 2005 tango bandi politique si abengisaki ngai omoni to histoire eza mulayi to lobaka nde solo abengisinga po alobake non na bakongo nyonso mutu namoni azali courageux eza kaka yo alors tosala bomoko po tobunde tumba apesaki bexa batemwe bazali alors toye sikoyo DKB ebotama ndenge nini DKB sikoyo na bandeko ope basololaki na pa Sunga wana biso tozo chauffer na biso siko pa Sunga ye pananga na ndako na bambilisa 36 asololi na biso alobi boye bakoko balakisi ye ke tosala lingomba lokola ngai nayebi makambo nyonso mingi oyo etalaka mangomba boye tosala lingomba nayebi c'est bon
alobi makambo yo eyebana nanu kuna papa mbaki te parce que ce que yebani papa mbaki akomona mabe raison nango ezalaki ni oui c'est parce que papa mbaki bazo sambela Jésus na ba protestant parce que 61e communauté de Jésus-Christ ezalaki na katia SZ lerwana église de Christ Zaïre bango 61e communauté donc bazo prôner Jésus même mangomba mingi ampeva longo et sa filiaka kuna babi pompila ngeta alors papa Sunga ayena kombo message eza oyo mfumukusu azoteya mais kombo papa Sunga yenango kombo nini assemblée d'alliance messianique moni kombo ya liboso ba document ezali oyo ye ayela yo ayela bino aye wana siko to komi na masolo te ke lingombe salema to sali réunion to bengisi bandeko to sali réunion tant to sali réunion faut to pesa kombo ye na kombo assemblée d'alliance messianique sikoyo kolandela ndenge to zalaki na kuna na institut Mbaki na 61e communauté papa Sunga aza kulutu na kobota manangai omoni aza ene aza kulutu tango ayena kombo ya assemblée d'alliance messianique simana yango eye kobongwana abakisi assemblée d'alliance génésique omoni asali jwana boyokaka sikoyo eye kosala nini omoni likamba benda na kanane mwanda semi tango sikoyo bazwi bakelike livre wana kuna ye bundu dia Kongo koma bundu dia Kongo BDK sikoyo papa Sunga aye kosala na kombo yake nango assemblée d'alliance génétique siko fa chango na kikongo nda bongo liango di bundu dia Kintwadi kia bandu ebenda débat ndenge kuna za DKB kuna BDK tata Ntangulu azali ba révélation bandeko tata Ntangulu bazali tant bayebisaki papa Sunga ke cohérence kobala nezali te entre assemblée d'alliance génésique pe di bundu dia Kintwadi kia bandu ebendaka oyo yango ebendaki bon esali bongo papa Sunga kimia pesa le pai na ye kunisika azali aza conscient na mokili ya molimo ke ayebisaki biso nyonso na réunion ke mission ya aza nango ndenge tozalaki wana mandat eza ya 3 ans na lobi pe n'insiste mandat ezali ya 3 ans bo bana ko kabolaka te mandat kaka oyo azwi eza ya 3 ans toyokanaki te ke tobanda osala rotation te mpo ngai nalingaka toloba na bato solo oyo ezalaka solo loyi après 3 ans alongwe na ye bon ye elobi kaka 3 ans te donc tokotala assemblée d'alliance génésique DKB lokola eza na mandat ya 3 ans elingi kolobaki soki 3 ans ekoki fo boprésente bilan yango moto ekosala soit continuité to likambo nini voilà 3 ans ndenge nalobi DKB ebotama na ndako na ngai tosali la réunion na ndako na ngai batata Ntsongi batata Mayemba batata Kwasu Kwasu dia Nzenza bayebi tata Kwasu dia Nzenza avutukila na institut Mbaki bango nyonso wana tosalaki na bango réunion batata Zola kimia pesa pai na bango kuna mwana nazalo batata kia mayengo bango mutu batenda kosoma na tata pai kulu pona makambo ya pasteur Ngondi alors na kulungo alors tant to komi 3 ans ekoka wana sikoto tokende fin 93 lokwa to bani na 90 fin 93 il faut te présenter bilan eza nini pa bandimi te bandimi te batata mokeli manda bapesaki 3 ans patata mokeli nde ngai na même période wana ngai lokola nazalaki oyo nasi nazwa mission na ngai tant okomi na 91 nde bayebisi ngai nabanda kotangisa nsiku mais nsiku wana ngai nazwi yango ekiteli ngai na 1985 nsiku nde nini
mibeko mia bikela ototanga na vuvamu nsiku mia ntemono anza ekiteli ngai na 1985 na croisement ya Victoire Gambela juste côté ya balabala ikelembo zokende na yala pembeni wana na 1985 wana papa Sunga za régional biso to secrétaire général na armée de Christ tant usiku yaka wana te kotangisa nde na 91 kozwa yango na 85 tangu na bandi kotangisa nsiku na 91 baye tozaki na bango na Kinshasa elekeli bango ozwi makambo oyo wapi eza ndenge nini nzoka nga depuis 85 bayebisaki nga okomona okoyoka koloba na mutu te kokoma ngo pete tikino tokopeselo yango nzela nde na 91 bapeseli nga nzela na banda kokoma na banda pe kotangisa nde siko na bandi kotangisa siku oyo papa Sunga tindenga ke na mokili ya molimo atikalaki kozala nango te tokomi na 93 ndenge nalobi faut présenter bilan ngai nake komona papa Sunga mpona kosolola ne bon bolobaki 3 ans bilan sikoyo eza na tina alors lokola bilan eza penza te toloba neti ebimi négatif na sens que bino na lukala paroisse moko na Kinshasa pe paroisse moko lero na bazobenga ngo ba groupement sikoyo bakombo na nyonso pa Sunga mutapesaki kombo groupement na bongo biso sikoyo na groupement ya Kinshasa toaki na Pandi histoire bango nyonso bayebi batata kia mayengo botuna ka bango batata mayemba bango nyonso bazana Kinshasa botuna bango toyebisi papa Sunga boye omoni lokola bilan na boye bimi négatif to former ba cadre to fungola ba groupement mususu nde yango na toko présenter lokola bilan alors pona yango biso tozo banda ba campagne na niveau ya Kinshasa pe regroupement ya mangomba nyonso o batu nyonso batelemi pona bayindo lisusu to sangana potoloba esika tosaleli campagne bakutami wana soki lingombe eza wana soki eza ENAF soki eza BDK soki eza SNAF soki ezali DKB batu bakota kaka wana biso nyonso tozala bomoko campagne wana tosololi na papa Sunga pe toyebisi papa Sunga ke tozokende okuta na kutu na prophète moko atoli tosemetaki d'accord donc na mokuse tango tobandi ba campagne wana tobandi formation ya ba cadre tellement niveau na Kinshasa ezalaki siko likolo donc omoni ebotaka ba jalousie ya ba forme na ba forme mais lokola siko papa Sunga ezalaki na fin mandat ozomona fin mandat 3 ans wana nde yango esalaki ke biso tosali groupement ya Masengi tolingi tosala mususu na Malueka mususu na Bandalungwa alors likambo tata mokeli lokola bango balobaki 3 ans de 90 ti 93 3 ans oui mais bon nde ye kosala sikoyo tango tobandi ba campagne na Kinshasa na kombo mfumu Kimbangu ezalaki somo ningisi matata batu bazokuta Kinshasa bazokende pa papa Sunga bon aza mutu nesika yazali bayebi nini elekaki nde baye kosalisa assemblée générale le 20 mars 94 balongola bino mena oui na tina wana kaka nde basali mais tant tosololaka mokolo yango toye koyokana boyeke batu nyonso sikoyo tokosala 3 mois après 3 mois nde tokozonga susu na assemblée générale kokamo biso tozongi na Kinshasa na koloba na télévision te mena na bima na maya miso na ndako ya papa Sunga wana lukala na lukala ko poto assemblée générale tosalaki na lukala po wana la ville ya Silu na lupango wana na kati ya ville ya Silu po bakoselanga makambo minene
o na bomoi na ngai esalaka ngai pasi ti lelo vérité c'est bimawa ke ngai papa Sunga alobi na bato tozalaki na bango na assemblée générale na suka alobi na bato ngai na ngai na boma ye alobi ngai na ngai na boma ye mbala misato likambo wana elelisa ngai makasi likambo oyo oyebi te nakanisi befort nasalaki mpo DKB ezala po papa Sunga azala représentant légal ba démarche makambo nyonso est-ce que nyonso wana mfumu salemaki te po kaka baekarte yo te na botata mokeli eza bongo po manda na bango esili te kasi fo motere elongwa nango te mokobi akende banda siko mosala mpo ngonga ekoki omoni po ye 3 ans na ye kasi 3 ans lokola ekoki il faut efe wana esalema donc mais kobukela moto lokuta na miso ya bato ebele bongo omoni bato wana sikoyo bazokanisa ke nalingaki na boma puisque nakanisaka na mitunaka neti na eloko nini mais bon lokola eza manaka tata mokeli nazongisaka matondo naza na likambo na bango te bango nyonso bana ya papa Sunga baza bana na biso tomoni bomwana na bango bandeko nyonso nasololaka na bango malamu. Ok, merci. Merci bandeko batali na banza penza bososoli mai nyonso oyo bauti kotalisa biso epa ya mfumu nkusu nzala mpanda na Angola atalisi biso to bandaki mukie historique ya boni ya banda misala na epe na lukala kimpese bato ebele bamitungisa mara lisolo ya mfumu nkusu elongo na papa Sunga na banza boyoki kasi pena page wana elongwe yango penza ki penza mutu ya nanu ya liboso kasi na banza to kota suko na kati ya emission na biso na manaka na biso mfumu nkusu olinga mingi kolata ba basin botwani kasi nzambala eza molata bakoko na suba kolata mingi nzambala yango nasepelaka kolata nzambala mbwela mfumu nkusu atambolaka mingi na chaku chaku wana eza signification ni chaku kuna pigeon ici yo okimi pigeon na chaku bano kasi yambo nano kombo na ngai nani kusu kasi nani chaku ambo chaku azali ndeke ya bonsomi abotaka na bowumbu te elingi koloba bokomi na periode ya chaku oyo ainterpretaka makambo kaka ya tina pe oyo akotikaka bana ne na bowumbu te pe abotelaka na bowumbu te azali ndeke ya bokonzi pe ya bonsomi na koliki ya partout esika oyo bayebeli chaku azali ndeke ya bokonzi nde bazwaka lisala chaku oyo ya motane bachaka ngona ekoti ya bokonzi po aza ndeke ya bokonzi pe ezali elembo ya bokonzi na biso ya yambo royaume obotangaka na Bible royaume Kush nde royaume Nkusu oyo ezalaki entre Ethiopie na Sudan to na katikati wana donc na bongo so na tambolaka chaku na yankusu chaku ezali symbole ya koloba na bino te bonsomi. Ok. Na banza tsoko ba malembe cher téléspectateur bandiko batali bandiko balandi ko rappele bino tuti ko yamba to yambi mfumu nkusu nzala mpanda na Angola moto o azali kokoba na misala ya mfumu kimbangu tane awa tsoko beta na masolo ni to lobaka na lobaka na leki mutu te na zape danger ti sauf que na sala ke o ka ba sala ti ya mto to sala mfumu nkusu moto na moka mukeka na tuna na mwana na yo oyo boti na mwana ya papa muso libanda nani mutu pena kozala na histoire ya solo ya yo soki nani akozala na histoire na mwana oyo boti mwana ya mfumu nkusu ça dépend parce que mwana no boti bosoka boko mina maboko ya batu mususu toloba neti batato batindaka bana na bango na poto est-ce que mwana wana kozala na histoire tata na ye mais mbala mususu travailleur ya vandaki mingi pembeni ya tata na bino donc ya patron ayebi histoire koleka bino bana mbala mususu ye wana mutako betela bino bana lisolo ya tata na bino po yende mutazalaki na bango mais soki bana no baboko mepai na yo moko nde wana bakozala pe ba détenteur ya histoire na yo. OK, très bien.
Bispi pas nana kende fallait na kende mais kende kaka pono mona te pa yozaki ko kende ngaye mais to roya fo mon kusu dans panda d'Angola tote komona mikolo mitro le kaotie linu ya papa Lumumba ezo ya linu kutia Lumumba mais Lumumba azalika mutu moko teti otoyebaki ana Congo ato grimace mindele mais linu mindele bakena linu on a ami bali fumu kimbango toyeba wana asala ba miracle ba tobole libumba tala la kati michopo ezati il paraît pe na cerveau ezati mais mundele atikine nzoto yango mais linu bakena ngo est-ce que bana kimpesa balobi na tuna yo pena bino bomonaka fumu kusu bomonaka est-ce que nzoto pena fumu kimbango za nkamba yango wana to bakosa na bango biso po linu kutu mundela kena linu boni te nzoto fumu kimbango bon bino bomonaka matondo mingi tokolikia bakei na linu ya Mbuta Lumumba na 1961 nde babomi Mbuta Lumumba bakei na linu me linu kaka te bakende na biloko ebele matondo sikoyo boye bongo ndenge nini nzoto mfumu kimbango botuni motuna est-ce que nzoto mfumu kimbango ezali na nkamba yango to yango te nde motuna na yango wana pinza siko so bayebisi yo yango okosala nini so bayebisi yo yango te okosala nini omoni nzoka lelo na nkamba bandeko baza na nkamba bango balobi wana eza nzoto mfumu kimbango solo bandeko baza na nkamba balobi bongo bino balobi nini sikoyo il faut tozela tant tokozala na contentieux na mindele omoni non talisa bena bandi contentieux mo wana elingi koloba tango tokolobela masolo ya matali banyongo bomoi ya biso na mindele nani aza na nyongo ya moninga tango tokozongisa histoire masolo tango tokotia na mesa nde tango wana po nini témoin ya solo ezali nani mundele oyo asalaki makambo wana tokolimbolela bino eloko moko omoni lelo moto akendeki na Mbuta Lumumba eza mundele lelo pe fumu kimbango ntango azongi na 1951 eza kaka mundele moto akundisaki nzoto mfumu kimbango na ntango wana nyonso moto azogere eza mundele bon siko soki biso tolobi nzoto wana eza ya mfumu kimbango linu wana eza ya Mbuta Lumumba mundele alobi te nakosaka na ngai nzoto wana eza ya mfumu kimbango te linu wana pe napesaki eza ya Mbuta Lumumba te siko bino nyonso bokoloba nini ata omonaka solo biyano nini kokoma na tango wana donc mfumu kusu donc bino boselaka nde mukolo mundele koloba eboso mundele alobi na iti te tolobi te mokolo mundele akoloba me mokolo tokokoma na contentieux po biso toyebi bisika oyo tokokangela ye mundele donc bozomona na lelo tozobunda bitumba na bitumba tozobunda makambo ezoleka ya ebele tolingi tokoma pembeni po tobimisa bayindo na bowumbu mindele baye babandi okende na nkamba babandi kokota na mangomba ya bato mwindu babandi kosala makambo nyonso bazosala il faut bozala trop prudent yango wana biso tokoboya polémique autour ya nzoto ya mfumu kimbango tokoboya polémique wana merci mais biso tango tokokoma na likambo ya mundele na biso nde tango tokoya siko na masolo oyo etali nzoto ya mfumu kimbango to oyo misusu po ok merci donc toke malembe na banza fumu kusu nzala pa d'Angola nga de ma part na part na biso nanu tokopesa bino félicitations pour les lots surtout tali to ya ba chrétien bolim sanga to ya christianisme comme kokita si to biso na kimpesa na Congo central fumu na pena na bilenge mibali ba futuki wana na part na biso tokopesa bino félicitations pe nzaba longonia opesi biso longonia matondo ok fumu kusu nzala pa d'Angola lelo yo to soki tokei na ba continent nyonso
toyibi na Asie baza pe na Mahomet na bango na Bouddha to na Europe na Europe to saka na Europe bango penza mingi ba poso jaune Europe o mami benga ka poso pembe bango kuna penza bango baza mingi na christianisme baza mingi te me baza na kati ya christianisme kasi livre sacré na bango eza Biblia wana mutu moko yango ti soki toke na sauveur na bango eza Jésus Christ soki toke na guide suprême na bango eza pape soki tolongo na Europe to awa na Afrika pana biso awa to en Afrique awa wapi religion na biso wapi livre sacré na biso wapi sauveur na biso pe wapi guide na biso na bakisi lisusu tu wana toya wapi nyoso wana ya biso isa wapi matondo mingi bomoni histoire il faut bolandaka réalité pour sikwezaka moko pona mokili mobimba Yesu tango ayaki na Israël Bible nane komama te bazalaki kotanga loi mosaïque pe tango Moïse atelemaki loi mosaïque ezalaki te Bible eye kosalema Constantin le Grand oyo azalaki empereur romain ye mutu asalisi yango après 325 ans nsima ya liwa ya Yesu nde akomisi église catholique église d'état pe baye kosala compilation ya ba parchemin ya ba archive ba buku nyonso etikalaki nde bongo na oyo église catholique andimaka parce que ba évangile eza ebele ba buku eza ebele mais na oyo bandimaka na tango wana baye kosala livre ya 66 livres oyo babengaki Bible donc eyaki après Jésus-Christ. Voilà, ça kufana déjà 325 ans nsima ya liwa ya Yesu nde baye kosala yango. Tokoliki ya même Coran. Tango Mahomet azalaki Coran ezalaki te, mais azolimbolaka na munoko boye. Yango na bomoni na Coran même komama o gens du livre. Ndenge Yesu azakole ba batu ya loi. Bozotanga loi mosaïque wana Yesu akuti bato ya loi mosaïque Mahomet akuti pe bato bazotanga pe Bible kuna epai na bango yango moni même nani Mahomet bazoloba na ye ni les chrétiens ni les juifs ne seront jamais d'accord avec toi Mahomet jusqu'à ce que tu suis leur religion donc moni na ba réalité o wana la tradition orale ezo précéder la tradition écrite ce qui veut dire maloba nde précédaka makomi bino bokotuna biso nanu buku sacré te mais bokotuna biso message ezali nini message nde ezali lobiko ya bayindo bazonga na bokoko na bango siko batanga mibeko mya bikela loi ya création ce qui veut dire to monela tata mokeli na kati ya bikela munaye po aza invisible moko mona visibilité na ye na création na ye eza lokola tata kitemoko avandi soki azoloba te ezali pasi po boyeba makanisi na ye kaso botangi ye malamu soki atie loboko boye bokoloba nini aza na mawa soki aseki aza na bisengo omoni donc mutu ya kati amonanaka na lolenge ya bizaleli ya libanda alo botata mokeli esengeli ebandela nanu na bizaleli ya bato nsima bokokoma buku alors soki lelo bolobi bobandela na buku est-ce que kokoma makambo bayindo esili nanu esili te ok wana ngambo de comprendre c'est que terre sainte ndenge za Vatican ingeta logique fumukimbango abandelaki musala epai wapi na nkamba mais lelo mundela kangi nkamba atiango Jérusalem siko tozobunda po bandeko na biso pe ya nkamba balongola kombo ya Yesu na kombo ya Jérusalem donc il débat une nouvelle Jérusalem il faut balongola yango nkamba kaka etika la nkamba ya mfumukimbango pe bafongola porte balongola kombo ya Yesu po bayindo banso histoire bakobongola yango te sonyo na babino mfumukimbango toyoka na malamu kolobaka na place ya mutu te po makanisi na maloba ya mutu ezali oyo kanisi te kasi tolobela réalité biso banso tolobi nkamba esika mfumukimbango abandelaki musala ekobongwana
te. Kasi message ya Mfumu Kimbangu ekoki kolongwa na nkamba ekepa mususu. Parce que Yesu asalelaki musala na Jérusalem. Moni réalité wana. Asaleli musala na Jérusalem. Bakangi babomie kuna na Palestine. Mais na manœuvre moko elekaka oya Ponce Pilate esika bomona sokolela maboko. Ponce Pilate azalaki romain. Esika bana Israël basengaki to ba juif basengaki te masumu ya Yesu ekwela bango. Esika bokonzi ya Yesu elongwelaki na Palestine ekei na Rome. Lelo christianisme edondi kombo ya Yesu edondeli na Europe parmi les 10 tribus d'Israël éparpillées dans le monde, mais dondoli na Asie. Bango batikali na judaïsme. Donc à cause ya ba comportement. Je dois comprendre c'est obligé de soli penza soki bango ba kokobaka na kombo ya Jérusalem wana ekokima pe ekimi peke na côté mosusu. Kasi ezali précaution tozo yebisa bandeko na biso. Histoire ekotika la bongo Yesu baloba te ka botama na Europe. Yesu balobi ke abotamela na Palestine, na Moyen-Orient. Omoni na Bethlehem ya Nazareth. Omoni kuna nde Yesu abotamelaki. Mesango ya Yesu ekepa mususu yango na tozolo bana bandeko na biso banso bayindo. O nyonso tozo bundela lobiko ya bayindo. Bomoko eza na tina makasi. Poto batela tala nanu likabo ya politique. Makambo bozo mona Mali azo sala Congo mutalingaka sala ngo. Mais Mali lokola pesa ki chemise azui likabo wana. Siko lokola totikali tozobunda makambo spirituel. Bino bozo mona ba chinois balingi basala nzela euta osea elekela na nkamba. Bozo mona ngo kaka bongo. Ba muniste ba asiatique bazolinga bakende bazwa libota ya Mfumu Kimbangu, batekolo ya Mfumu Kimbangu po bakotisa bango bazwa baptême babandeki na bana Mfumu Kimbangu lelo bazobunda pona batekolo. Mais ça bitumba makasi to sengeli to bunda. Ok, merci. Donc en tout cas maya koloba isa ebele mengongane za mukie. Kasi mutuna ka suka ya mukie na bité ce qui Mfumu Nkusu akokumba ngoma musika. Mfumu Nkusu mutuna na biso ya suka pona émission lelo ya poko lelo ko sala boye. Roi auti ko sala mai oya sali wana entre guillemets to kai kasi eloko penza oyo ezopesa mingi baba ndeko musu mo depuis donc ba bien aussi kanda to moi keti mokolo ya le déjie ezali mokolo oyo ba indo nyonso ba ko célébraka mokolo oyo ya kimpa vita azonga na mokila molimo tu abanda misala na bilo mo ningi wato mona sifu na kimpesi ba ya ba fanfare ba banderole fumu ya kimpa vita mikasika mokolo yango wana pap yango pe azoya awana na Congo. Est-ce que oyo etobenga ngoncho onchati oyo? Bon. Mutu azana itenya modimo atala kamaye ye azomona. Soki bango batie le DG, batiango na tina kasto yoki abongoli tozozela le DG totala ndenge koleka. Bon, tozotala. Omoni tozosenga na bino mingi ba bozolanda basango oyo hein. Tozala nanu na motema ya kokita pe ya koluka kozala mingi na boyebi po ata soki toyanoli makambo ya ndeko na biso ne mwanda semi na ndeko na biso Tata Sunga eza kaka po bakotisaki lokuta na kati e bandeko ebele bazosalela lokuta wana mpona kokosa epai ya batu koloba te aute pa na biso webi pona nini po bazomona sango ya Mfumu Nkusu azomema ezomata siko bazolinga batu bakima epai ya Mfumu Nkusu bakende pa na bango nzoka eloko bazosala eza lokola nini baninga bakene ebale ko péché siko yo pêche na yo ya kozwa biloko na basani ya baninga o bauti ko péché mbisi na bango yo zolo bagenga pe na ke ko péché mais na basani pêche bakende kene bale biso banso tozwa direction ya biteni oyo nanu bayebi sango ya Mfumu Kimbangu te biso banso tokende kuna to benda bango na ngamba Mfumu Kimbangu na ngamba boyindo nesika to lekaka na ba télévision to salaka ba polémique o te yete asalaka na kisi asalaka na magie azongisaka na boye
et wana eza ba distraction kutu ndeti chakuna bino wana batu balabaki chakuna ali mutu mais soki chaku ayebisinga makambo kafo bosepela nango te po chaku aza ya biso bayendo soki ayebisinga bo soki nzambe atindi chaku epa mfumukusu bomoni mabe mais bayebisi bino ete Rome esalema lu amelisa remis na remilis mabele mais bokumisaka Rome hein oyo mbwa ya zamba amelisi batu mabele ok Jonas bamelaka ye na mbisi na Ninive ake kosanza ye na Ninive soki ezalaki siko mfumukusu nde bamelaki bongo bokoloba nini aza ndoki tala kutu ba donc ezaka mutu mwinda alingi kondima makambo batu bayindo te ezala chaku azosolola na biso do yankusu azosolola na biso ezala lolenge nyonso ekozalela eloko nyonso eza na boyindo bomona yango nano malamu po Kongo bololo eza bololo mais yango nde esilisaka malaria donc tolingi toloba na bino boye tina nini tozosepela bandeko na biso batika ba polémique meme lisolo motuno tunaki biso na mwana na yo na mwana na yo te nani akoyeba histoire mingi parce que bolinga bolobela makambo ke bana ya mfumuki mbangu lokola bota bango nde bakoyeba makambo koleka ngai bomona kasi nzoto wana pe fale bomona po bomoni biso déjà maloba to loba siko bomona ka déjà papa mais na uti koyebisa yo ke kasi na moni ke mundele lobi akoya kobongola makambo yango wana moni yango ya wana tolobi ke bandeko tovanda na biso kimia tozela ngonga omoni losoto lobi tozela ngonga po mokolo ekozala te oyo po solo ekotikala solo mokolo bakoloba soki balobi eza yango etikala kaka bongo eza yango ebongo na lisusu te po lelo ekoma bapolémique baokuna bakoya yango bamususu bakoya yango te bamususu bake kutu tikoloba ke o bana mfumuki mbangu baza bana na ye te mfumuki mbangu abota te toloba makambo ebele alors que bana wana baza bana mfumuki mbangu mundela ke kobokola bango na colonie scolaire kuna na boma bozomona ba réalité wana donc histoire na biso eza mulai yango wana mais on est pensé que ba moment qui vérité papa na bango te mais c'est ça parce que mundele abombi makambo ebele yango pe nazo conseiller na bato bazokoma ba livre sacré ndenge bozokoma mutu na mutu po zuli kabo mais bozona no ba livre ngo nyonso bosangisa ngo ebima buku moko oyo nanu ekomami te bongo ya kobakisama boko tuna biso siku ezali loi ya création ba principe o mokili kelameli nango mais livre sacré de sacré ekokomama parce que mutu nyonso akose retrouver na kati na yango na moment na yango mais ate so batuni question wapi livre sacré ba moko yoke kozwa bik soki nini croix okomi siko na ngongo to na kati ya terrain wa 4 livres mutu na mutu azokumisa yaye wa livre nini wana fo mais kuna na enaf bazali na ntemo kia kwanza bundu dia Kongo azali na Makongo DKB azali na Keluka lelo tata na ni menga yepa komi sanda aseka ko akomi sanda tozokende kaka na Mozambique ingeta na Zimbabwe bango pe bauto koma livre sacré bino pe bokoma batu mususu pe na yebi bazokoma biso toli o tozopesa bandeko bozoyoka te biso tozotangisa ba principe babuku wana basangisango parce que lelo babuku so botali mingi ekomami na ngambo ya Congo central mais bangala fo bakota na kati biso bayindo ingeta po tobandi na nini entre lac Nyanza na lac Tanganyika sika koko nzala mpanda na koko kinambo bazalaki na Congo central te osomona donc nyonso wana il faut mutu mundu se retrouver na kati ya histoire na ye ok moni ba réalité wana yango no moni terrain za mobulu makasi omoni lelo bino kuna na lokala na kimpese batebele bayinaka na bango ngai pamba basosoli kasi biso oyo ezalaki pena important eza moko manaka tokotyango mingi elekaka mingi mpo bandeko ebele bayebaki ti omoni kaka bandeko baza kuna soki bayokisango mfumukusu
tina niveau baboya ta photo mfumu kimbangu po bakomi religion africaine posiko bino boza bato mfumu kimbangu ya ndenge nini ngana ko banza tozonga na batango ngo nakobetela bino masolo ata ndenge bakomaka keluka boyebi te histoire keluka ebanda ndenge nini bakomango mpona nini nazali mieux placé ya koyebisa bino ntango ni mwana semi akomi buku na ye ya makongo akomaka liboso ezalaki na 12 livres tosolola koko mboka omoni tosolola na ne mwanda semi a prouvé le contraire omoni eza polémique te menga na lobi tosolola alobaka na ngai napesa misolo po apesa ngai kopi moko nga na lobi na ye mais buku oyo bokomi eza na 12 livres mais bandeko mosusu baza mpe nano na makambo mosusu esengeli kota na livre sacré ayebisi ngai ke ingeta ngai mpe bakulu balakisaki ngai ke bandeko mosusu baza na yango ekokomama matondo soki bakosangisa mais buku sacré ezalaka na tome 1 na tome 2 tome 3 te donc ndenge ekomami bongo malamu tozela ya baninga me ngai Pemba Kalunga pekisaki nga nakoki kozwa na nga makongo te po lokola tozokende po tosangana pe ngai ngonga na ngai ekoki ya kotelema soki nazwi buku wana bakoloba mai nazote euti na buku tala kutu nazwa te me boyoka partout ingeta alors toleki tango biso tomemi lisolo wana epai ya papa Sunga kendeko na biso ne mwanda semi azokoma buku oyo babengi makongo nde papa Sunga yepe abandi kokoma keluka moni histoire nenge eza pe conflit entre bango do moninga komi yopo bandi kokoma do mo polémique bongo bundu dia Kongo bayokanaka na dekabe bayokanaka te mais buna ko na famu on a bino bien oh mais ngana lo bien bango nde bayina kanga bonga na yina bango nga yina mutu te ne mwanda semi combien de fois même to solo na téléphone na yebisi to kuta na to bon wana makambu na ye wana makambu na ezali chance na ye to mal chance na ye wana ya wana te wana na 2005 nde na pekisaki na ke gouverneur ke opekisa te mikolo ndenge eza boye ye kuta akomaka mikanda asengaka bakundanga mobimba na Congo Central omoni makambo mosusu ezalaka ozotala bato bundu dia Congo ko bandeko na ngai wana bamosusu bana na nga bamosusu baleki na nga bamosusu bakulutu na nga naza bamosusu kutu baketi mosika balobi aza moto ya Congo Central te aza mokongo te aza moto ya basankusu tala ndenge azali nayokaka na nga kaka nalobaka soki tata mokeli azokamba biso banso soki tata mokeli azokamba biso mutu na mutu akozala mosapi ya munene mosapi ya munene etalaka yo mpona koyebisa yo soki bino nyonso mine oyo bozoyokana te kasi mosapi ya munene asololaka na oyo asololaka na oyo asololaka na oyo asololaka na oyo nde bongo na tango yango akobenga Louise Babo etulanda ntumwa Louise Babo etulanda ntumwa takimbango watusila momutandweki beto babonso sitwa monamo oyo ezoleka na mokili mbwetete ya ntsuka sitwa mona yo tokota na prophétie ya mfumu kimbangu po toyeba époque ya bango moko mfumu kimbangu époque ya motangisi pe époque ya Kwatulendo bato baza kosotoproclame Kwatulendo botika po ngonga ya Kwatulendo eza liboso nanu ekomi te lelo toza na eleko ya kotanga ya motangisi totanga biso banso toyeba mokili toyeba tata mokili po toyeba bozindo ya bozindo ya mfumu kimbangu matondo mingi. Ok, matondo mingi tokomi na suka tosalaki bongo na mfumu nkusu nzala mpanda na ngola bana kimpese bana lukala bino ba botina ki ngai mba mituna na bino moko bomiyokeli na bino
et puis fumu kusu na promettre binote e manaka oyo bana koleka mingi poto bana lokala ki mpese ba yé ba penda mai o ba yeba kiti donc tu want to la kibino na kati penda émission to la kibino kasi bana ki mpese bana ya lokala be ba ino sport la biso to la kibongo na fumu kusu tala panda na Angola mokobi ya misala ya 1951 1921 tozoko bango yebisa bana lokala na bana ki mpese ba conflit ya ba leader bakota ngote kasi biso banso tochaka ka mfumu kimbangu liboso na biso tocha ya kimpa vita elingi kolobani soko sambelaka na bundu dia Kongo osambelaka na DKB osambelaka na ENAF osambelaka soki na ASECA soki na lingomba nini ezali ba porte oyo ezokumba biso vers mfumu kimbangu kolinga te tozalaka na kobendana me tolinga kaka biso banso tomona mfumu kimbangu osambelaka na lingomba boye osambelaka na eteni boye matondo mingi biso banso tuvutuka kwe tovana mpambo tuvidila tusengo mona mfumu kimbangu. Merci bandeko batali tukomi na suka bambote na bino ba biso merci na bino ba la biso pe na Esako la télévision bino ba la biso na RTCJ bino ba la biso na ngam na lokala na RTCL pe RTL ya lokala bambote na bino tuzala kibongo na lisungi ya bandeko nyonso ya VFM télévision de vous vamu vous tout comme pas moi vidi la télévision batu basunga ki biso tuzala kibongo na nokondo mbele nokondo mbele asungi biso mingi pena matondo nde bango balobaka matondo na kati etumba